Papa Kimbangu stango yo kibongwale aibisi mutuwana. Yo kola fundi yotela makambuzu saa kola nasema. Hii asidiki. Kusilika wana ndi akenda kina goma tati. Kuna kia kufunda pa bakonja leta. Tangwa bapesi vere moko ya masanga bedi ya mibale. Arubi biso na nkamba tozana mpasi. Mutu ya kuna mweto vanda kutamankile za suite. Nani wana Simon Kimbangu. Banela kufunda ndeye banakiwana. Mutu wangope azoko vanda wanakata na nkamba. Makamuana akenda kufunda na gomatadi. Azonga kina 0 na ndakuna ya. Mwasi na ya toni yo uchu wapi. Nini no siba fundi yo Papa Kimbangu alobi au bapekisa kiyo yo kinage na gomatadi. Kufunda makamuana leta. Yalobi c'est fini to vanda so na mboko yote. Makamunde ndenge kendela ki te ayoko kufa. Mutuwana. Tango pe akufa ki lokola tosa kite kakepe elandi na cimetière. Tumbu ya Tata Nzambe za rapasi. Tuzoyoka na biso ba bruit ekote na église. Mais biso ba tozwa mayele tosala musala ndenge Nzambe alingi. Musala ya Nzambe elingami te. Papa Saidi. Zola kwa Nzambe kitanto vanza. Tola nzembo isoki koloba nini pona kolakisete totika mabe tosala malamu. Tolingami te. Toza ya kolingama te. Po tozo sala lesa kamba Tata Nzambe na solo. Akati ya lingoma pe tozali bato libanda pe bazali. Baza kolinga ete musala oyo ekufa kaka. Soki apesi nzembo biso lelo toyeba makambo nini eza na nzembo eza na Kikongo. Merci Nzambe na ngai. Merci Papa Molimo Santo, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela na malobo pesi ngai. Ozola kwa Nzambi kitantu yenza. Bakundi ngakano yindulanga kwe. Ozola kwa Nzambi kitantu yenza. Bakundi ngakano yindulanga kwe. Enkundi Kubame kundi Kubama twakiko Kristo wa enkundi Kubame kundi Kubama twakiko Kristo wa kikina yeto voka Nzambiko mbenta matwafilwa vavanza enkundi Kubame kundi Kubama twakiko Kristo enkundi Kubame kundi Kubama twakiko Kristo babaka ye kutula munankela kanti mveve wena ye moyo wa enkundi Kubame kundi Kubama twakiko Kristo enkundi
kubama kubamekundi kubama twakiko Kristowa nalingala elinkolo baboye bolingo ya tata Nzambe ezalinde koka mwana ya mokili bandeko na ngai bokanisaka yango te bolingo ya tata Nzambe ndenge za kolakisa biso bolingo kasi bokabwani ya mokili toza komona yango bolingo na ye bamosusu batelemi quelque part bakabwani solo ya mibali eloko nini eza na biso awa na mokili soki Nzambe te toyakala awa na mokili soki Nzambe te biso nde totelemi tovandi boye Nzambe nde. Troisième, bakamataki ye batie na sanduku balobi akufi kimbangu akufi esili ye alobaki boye na 1951 kuna na Elizabethville ke ngai kimbangu nakozonga lisusu na mokili bana nanga misato basi na bango basa na zengi oyo kaka akobota mwana mobali ngai kimbangu liputa moje mosantu nazongisu na mokili. Le 12 octobre 51 abengisi baprisonnier nalobaki na bino ke nazokufa na 15 heures apesi bango mateya alali na mbeto abeti misato awa instantanément abotami na nkama me ndenge nini bana nanga misato baza na zengi oyo kaka akobota mwana mobali ngai kimbangu nazongisu na mokili. Le 24 mars 1951 zemi ya liboso ebotami na kombo nini Mariana Ndeke Kisolokele. Le 4 août 1951 zemi mibale ebotami lisusu na kombo nini wa bwana Jo Christine Diangenda. Bon, totala sikoyo zemi ya misato ndenge alobaki ke oyo kaka akobota mwana mobali ngai molimo santu nazongisu na mokili. Talaka nano kombo ya pamba oya mama wana kakaki likambo wana kombo nini mama Nkiwa Sisilwa. Mama batikaki yo mpona nini na likambo nini batikilaki yo? Le 12 octobre na 15 heures alali abeti misato awa instantanément mwana mobali abotami zemi ya misato ekokani maloba na ye kimbangu azongi yeyo toza na ye sikoyo yeyo omoni donc yo so mutuna yo eza na vilisi esalaka malamu te nayebi te soko yo bakisa likambo ngo ndenge nini oyo kaka kobota mwana mobali ngai kimbangu molimo santu nazongisu na mokili. Wafamu leduzu wautuka leduzu kafananeye muntu kimbangu tinu wa mitinu kimbangu tinu wa mitinu wafamu leduzu wautuka leduzu kafananeye muntu akuvile duzu azungile duzu abona nkamba
abota majina kombo ya Simon Kimbangu kyangani te authenticité tangoye babaki kombo babaki shangu na likolo papa kyangani Kimbangu 12 septembre 1887 Kimbangu 12 octobre 1951 Simon Kimbangu kombo naye wana bota maji oyo msuya kubakisa kombo wana solo bio kombo naye Kimbangu kyangani Simon ko changer na yule côté solo bio kyangani Kimbangu Simon Kimbangu changer ko tambala zone changer na yule côté tika na yo ata bainfiltre oyo bazana nkamba okotira maya nkamba otiga na balula kakombo wana kwe baluka okukatetika bon na banzi nzembo mutalobi ngaite nazwakana manzembo te menzembo mutalobi ba jena sanu balobi aesili lokuta azali abotami yeye tuzana yawa esengwe nzamela nga tata moli mosan na pesio merci na ndenge malobo pesi ngai na explique nzembo wangu merci pati ndiyo makamususu ndio koloba makamususu ngana senga kaka nzembo tuyibake musala o tuzusala ya pamba te oyo akendaki kufunda na gomatali muto bakenda kufunda na gomatali papa Kimbangu avandaki na Mbanza Nsanda na retour na ye asalaki tour ya ndako ya mutu wana nkolo ndako nyonso ekwei na mabele bakenda kosambela wapi leta asambisaki bango na kolwezi te kasi soki ozokende outi Lubumbashi Lualaba bavile eza na katikati nde basalaki libulu place batiaki na prison papa Kimbangu fo asamba baza kozela moto ya gomatali ntango ake kuna libulu wana bazosamba na papa Kimbangu bamindele balingaki libulu batia papa Kimbangu kuna kasi ntango bazwi papa Kimbangu moto azokota na libulu wana oyo afundaki na leta akenda libela place na ya libela Nzambe basakana na ye te kozala na kilo na tata Nzambe te oyo elingomba balobi tosimba yango kambo tozosala na lingomba ezosala pasi na batelefone oyo tozoutilize kofunda na kosala mabe mokolo ye ya kosilika okoluka moto apardone yo akozala te osala ndenge suka ya bomoi ezali liwa yango tobanga tata Nzambe ngai nalobi boye bamusicien na service nyonso me baomonier soki tokweyaki na lisumu tosaki mbeba tolobaki tokoyokana le 8 juillet ngomba nyonso ekoya awa nga naloba ndenge tokosala po lingomba ezonga ndenge tozalaki toyokani ya parce que ntango tozali ezali ntango bolimisi
na bawei libolim sezalaka te. Kuna pe bolingo mibeko misala tosalelaka yango te. Tosalelaka yango ntango tozali bomoi. Tala mokili nyonso eza ya koningana. Malamu tozala propre ntango wana nde tolongi na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Amen. Cette divinité tata Nkotulendo, mes chers amis. Pika twakudikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi mukumbwa se ye mwana ye tata mwana verila mukumbwa se ye mwana ye tata mwana verila. Mes chers amis, au nom de Papa qui solo mon modèle politique, du fils dit Papa Dialounga Nakangani, et de l'esprit dit Papa Diengenda Kontima, sa divinité, celui qui vient de parler tout à l'heure, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, il vient de donner son oracle en ce jour de ce samedi, de ce dimanche 9 juin, l'an 2024, depuis la colline sainte de Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, dans la poursuite logique des festivités du 6 juin, Dieu a parlé. Tata Nkotulendo a parlé. Qui peut aller à l'encontre de Papa Simon Kimbangu? Moi, généralement, je dis à mes confrères de la communication, lui, il n'aimait pas des messages. Il est sa divinité. Il émet des oracles. C'est l'ordre de moderne, c'est le français. En français, Papa Kimbangu, son titre, on l'appelle sa divinité. Et donc, un oracle, c'est un propos qui fait force de loi. Ce qu'il a dit doit s'exécuter sans restriction aucune. Il est divin. Il a dit le 8 juillet, tous ses enfants, il veut remettre son institution de la manière dont il le veut, lui, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Tata Kimbangu Nkotulendo. Nous aurons l'occasion de revenir dans le cadre de communication des médias pour nous décortiquer cet oracle, pour vous expliquer proprement dites de quoi il s'agit, parce qu'il a parlé dans une de nos langues là-bas au Congo, en Lingala. Et là, le cantique qu'il a demandé auprès de notre doyen, le révérend Saïdi, le 269, dans le recueil de cantiques. C'est là, parce que Papa Kimbangu a dit, ce cantique est dans l'ordre de la création du Congo. Mais ici, c'est le 276e dans le recueil de cantiques kimonguiste. Ozola kwanzambi kintantu yenza. Bankuni ngakenu yindulanga kwe. L'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Mais l'ennemi ne veut pas, le monde, le démon ne veut pas de cela. Mes chers amis, est-ce que vous y réfléchissez vraiment? Kubama yengundi. Kubama. Toi qui Yisuau. Soyons disposés pour faire l'œuvre du Christ. Kina yeto vokanzambi ko Mendama toyiza bavanza. Qu'avons-nous sinon c'est Papa Simon Kimbangu Kengani? On est depuis depuis fort longtemps. 3. Zi Kwakala Tumwini Mukindombe Kieto Kizoa Tuvidi Mfungwao Zikwakala Tumwini Kindombe Kieto. Nous avons vu ce que nous sommes. Ye Banka Kabak Ye Banka Kabaka
Voilà, yekabaka voilà ndikwe. Wafula yo mafua. Mulumuta tu wao. Yebaka. Kabaka mvoalandi. Wafula yo mafua. Mulumuta tu wao. Grâce à ce spectre sacré, il a ressuscité les morts. Bambaka. Yekutula munangela. Kati mpeve una ye moyo wao. On l'a appréhendé, on l'a fusillé, mais rien à faire. L'esprit de vérité est là. L'esprit est là. 9. 6e solo. Balwa kakunsanda. Babanza vo mpeve kimbamba ouais. Ils sont allés jusqu'à Manansanda. Nouvelle Samarie d'Ampa. Et l'esprit était toujours. J'ai mon micro, le micro vers là-bas. Désolé. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut que je branche mon micro, je n'ai pas pu le mettre. Excusez-moi, il y a mon confrère là-bas qui est en train de faire le reportage de jeu. Ici, nous voulons retracer un peu la langue de Molière pour une bonne compréhension. Plus précisément sur le cantique que sa divinité a demandé à notre doyen Papa Saïdi. 7. Wasonga bisintu yema sivi kanti mpeve unaye moyo wao. Il a montré des prodiges, des miracles extraordinaires. Ainsi donc, mais l'esprit, il est toujours. 8e verset, 8e solo. Nganki lutokanesanga mwanda nzambi. Mais filwa kwa yeto wao. Pourquoi vous êtes perturbé à cause de vous perturbez Dieu, l'esprit de Dieu? Il a été envoyé pour nous, chez nous. C'est un cantique capté par Papa Révérend, enfin à l'époque, Papa Hubert Kanza. Hein, c'est le 216e dans le recueil de cantique, il y a 8 couplets. Hein? Kubama, Kubame Kondi, Kumbama, toi qui kisto, wow. Voilà, merci. Une fois de plus, merci de me suivre à travers le monde entier. On aura l'occasion de revenir pour commenter pas mal pour donner les précisions. Hein, vous connaissez l'histoire de Samson qu'on a évoquée ici, hein, à cause de la femme dont le don était parti, hein, le secret était parti, alors qu'il avait des choses à lui, qui étaient propres à lui, mais malheureusement il a divulgué ça. Nous y reviendrons. Merci à vous. À très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée dominicale, fin de journée dominicale, et que sa divinité passe toujours avec nous. C'est une communication de votre communicateur. Wenda Kubatele, Dia Congo. C'est ce que dit Godi. Godi veut dire Wenda Kubatele. La biculture, BMS et francophone. Donc, English, go, dire. Wenda Kubatele, Dia Congo. À très bientôt.